nazo répondre mutuna oyo etunami age nini mwasi na mobali o babala. Age ya kobala eza ça dépend ya mutu, parce que mutu nyonso tu aza na bagu na ye pe na bashwa na ye. Soki tozongi nsima na série ya bakoko na biso, ezala na bamama na biso mingi pe babalaka na ba age ya se 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans ou makosa desi. Yango mpona nga age ya kobala eza ça dépend ya moto. Pe batata oyo bazobala basi ya bana mikie eza te po makasi esilaka bango te, non, eza bongo te. Eza pe na basi mingi ya bamikolo oyo bazobala mibali ya bana mikie. Donc mpona nga eza posa ya moto. Pe mibali oyo bazobala basi ebele eza te po mibali baza mukie basi baleki mingi, non, eza nature ya mibali mpona ngai. Parce que banda mokili banda na ntango ya bakoko na biso tozongi na kati ya Bible ba histoire oyo ou bien nyonso oyo tozomona tozovivre na moya lelo ebanda kala ya sika eza te. Bakoko na biso pe misusu bazalaka na basi ebele mibale misato 4. Soki tozongi kati na Bible eza pe na banganga nzambe misusu oyo bazalaka na basi ebele oyo pe basanganaka na basi ya bana mikie bazali. Donc mpona ngai age ya kobala edepandaka na mutu na mutu. Pe batata oyo bazolinga basi ya bana mikie eza te po makasi esilaka te. Makasi esilaka po eloko nyonso eza na ebandeli, eza pe na suka nango na ndenge nzambe akeleli mokili na ye. Mibali oyo pe bazobala basi ebele eza te po basi baza ebele mibali baza mokie, non, eza posa ya mutu. Donc nyonso oyo tozovivre ya sika eza te. Do soki bayebi yo moko miyebi ke soki nalie madesu esala yanga mabe, okontinue kolia madesu te. Soki yo omelaka diamba ekomisaka yo likoma, okontinue komela diamba te. Oyebi daya keso na medi diamba esala yanga mabe. Soki nalie madesu be nalie fumba esala yanga mabe, okotika. Mais soki ozokontinue kaka kolia fumbwa po esalako bien diamba, pe soki okontinue kaka komela diamba po esalako bien. Donc eloko nyonso oyo mutu asepelaka kolia amoni ke esalaka ye mabe te akokontinue. Mais eloko oyo mutu so amoni ke eloko oyo soki nalia yango esala yanga mabe akotika kolia yango abanda kontinue susu kolia eloko wana te. Donc ezosenga kaka mutu na mutu ayeba kodomine baposa na ye. Pe mutu nyonso asalaka eloko oyo eza volonté na ye moko. Eza normal makambo nyonso tu. Balinga mibali ya bana mikie, batata mikolo balinga basi ya bana mikie, mibali babala basi soki combien, eza normal. Mpona nga eza normal. O eza pe na basi o baobala mibali ya bana mikie baza normali. Toboya kondima tosala sembla toyebi ke mokili etambola nango bongo banda kala eloko ya sika
eza te.